ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Matin domingue bandeko balandi ABC One ebete bozala kaibebe e bele pamba tengai wa bido ange kashinaza bongo pona kolipela bino mayebolingaka na ngunga o esegeti to na ngunga bobisana kuwa partout bisika bozwa mingi na bandeko bazali banda na pesi bino lisusu matondo mingi pe na bino nyonso bopesa nga conscience pona kolakisa bino basango ya bobe ndenge bokomona kaka naza awa na siège ya direct lisanga lingomba ya bajene ya basindili o bameka kotia mwa liso na bango na mayimaleka kana mami matali penza Congo bandeko bakosenga délibération babimisa colonel John Chibangu lokola tata mokambe kolo asengaki na ba prisonnier politique nyonso babima libanda boni ya John Chibangu ekoumela na yango wana tolanda déclaration na lopoto ya Ben José. On y va. Communiqué conjoint numéro 001 bar HRDC bar Azado bar FIDH bar ANMDH bar LE bar Mix HR bar 2019. La prise en otage du colonel John Chibangu par la justice militaire est inacceptable. L'engagement citoyen pour les changements HRDC en sigle, l'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO, la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, les amis de Nelson Mandela pour la défense des droits de l'homme, ANMDH, la Ligue des électeurs, LE, No Impunity for the Congolese State, NIX HR en sigle, sont très préoccupés par la prise en otage du colonel John Chibangu en violation de l'article 19 de la Constitution par la Cour militaire de Kinshasa. En date du 28 janvier 2018, le colonel John Chibangu a été enlevé en Tanzanie par des agents des services de sécurité de la RDC, n'ayant aucun mandat et a été extradé vers la République démocratique du Congo en violation de toutes les procédures en la matière. Après avoir été torturé et détenu à la demi-heure dans les conditions ne garantissant pas le respect de ses droits fondamentaux, le colonel John Chibangu continue à être détenu à la prison militaire de Ndolo en dépit de toutes les mesures et des crispations politiques envisagées en faveur de tous ceux qui s'étaient opposés au régime de M. Joseph Kabila. Contre toute attente, par la décision du renvoi du 6 mai 2019, l'auditeur supérieur militaire a envoyé l'affaire du colonel John Chibangu sous RMP 3104/18/MAC en fixation devant la cour militaire de Kinshasa, Congo. Après 1 année et 6 mois de détention irrégulière et malgré la décision du renvoi, le colonel John Chibangu était toujours privé de son droit constitutionnel de présenter des moyens de défense devant un juge compétent. HRDC, AZADO, FIDH, ANMDH, Ligue des électeurs et NIX HR considèrent que le colonel John Chibangu est détenu pour autre motif que c'est présenté dans la décision de renvoi. Les organisations signataires du présent communiqué se demandent comment quelqu'un à qui le président de la République avait ordonné la libération soit toujours maintenu en détention. Face à ce qui précède, les organisations signataires recommandent ce qui suit. Au président de la République, 2. Faire bénéficier au colonel John Chibangu de toutes les mesures de décrispation prévues en faveur de toutes les personnes qui étaient en exil, arrêtées ou condamnées pour s'être opposées au régime de M. Joseph Kabila. À la cour militaire de Kinshasa, Congo, 2. Permettre au colonel John Chibangu de présenter ses moyens de défense devant
un juge compétent. Tenir compte de la volonté du président de la République de libérer le colonel John Tshibangou, qui pratiquement a précédé l'arrivée de la décision du renvoi à la cour militaire de Kinshasa-Gombe et de garantir une justice équitable. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le colonel John Tshibangou puisse bénéficier de soins médicaux adéquats et exigés par son état de santé. Faite à Kinshasa le 24 juillet 2019 pour les signataires M. Ben José Bendou, coordonnateur principal du mouvement citoyen RDC, Maître Jean-Claude Katende, président de la ZADO, M. Paul Nsafou, secrétaire général de la FIDH, M. Robert Ilunga, directeur exécutif de l'ANMDH, M. Patrick Tambo, secrétaire exécutif de la Ligue des électeurs, M. Nera Kaninga, directeur exécutif adjoint de NIX-HR, nous disons un nouveau remerciement. C'est tous des hommes en uniforme. On a parlé du cas de Capin, hier, aujourd'hui c'est John le colonel. Bon, ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes des organisations de défense des droits de l'homme. Nous suivons tous les cas où nous constatons qu'il y a une violation des droits de l'homme. Par exemple, dans le dossier de Capin, nous avons relevé que le procès n'avait pas été équitable. C'est ce qui a fait que nous puissions lever notre ton pour faire des bruits, de manière à ce que ces gens-là soient rétablis dans leurs droits. Et par rapport au dossier du colonel aussi, c'est le même constat qui a été fait. D'ailleurs, les conditions dans lesquelles il a été pris au niveau de la Tanzanie, il a été pris par des agents des services de sécurité de notre pays qui l'ont pris sans mandat ni droit. Alors que par rapport à l'extradition, il y a une procédure qu'il faut respecter. Donc quelque part, il y a une violation des droits de l'homme. Et nous l'avons relevé aussi dans le communiqué de presse par rapport à l'article 19 et l'article 18 aussi, qui consacre à ce que toute personne qui est arrêtée ou détenue, que cette personne puisse être présentée devant son juge naturel. Et dans les cas précis, vous constaterez avec nous que ça fait déjà une année et 6 mois que le colonel John est en détention et qu'il n'a jamais vu son juge naturel. Donc pour nous, nous disons que ce délai est largement dépassé. Mais nous nous réjouissons déjà parce que le procès déjà commence demain. Et par rapport aux actions qui doivent suivre, qui fait toujours aussi de la question, il y aura les procès qui commencent déjà demain. Nous allons aller au procès. Nous vous invitons aussi à être nombreux pour couvrir ces procès-là. Et nous allons présenter les moyens de défense de manière à ce que le colonel puisse avoir la liberté. Nous avons. toza kotala kaka mingi bato ya biso kasi soki malamu na kozongisela ye boye biso d'abord toza na bato oyo ya biso te totalaka ndenge ndeko auti kolobawa esika mibeko mitosami malamu te esika nyonso mibeko etosami malamu te tomekaka kotombola mwa mongongo mpona mbela ya te bakonzi bakomeka kotala esika wana te eza kotambola malamu te olobi toza kotala mpe mingi baye politike kasi totiki oyo tobengi na lopoto tous les autres cas sociaux te bozali bwa biso lokola organisation lokola lingomba ezali mingi mpona maematali social nakanisi makambo etali social ezali ebele tokoki kotala nyonso mbala moko te tokokoka pe te yango wana totalaka mingi oyo eza na mwa motuya soki bolandi malamu bokomona baninga na biso basusu lelo oyo bamekaki mpe kotombola mwa mongongo mpona kosala mbela
et pas ya ba sénateur ba mika kopona moto ya sengeli na ebongo ya bokozi ya Sénat totalaka nyonso beto mekaka kotala auto monique et koki kozala na moi motuya nde yango tosalaka mbela likolo na yango. Merci beaucoup. Voilà, c'est notre ami, vous avez dit le nom, c'est comment? Pardon? Notre ami, moi je vous dis que c'est le travail que nous faisons produit suffisamment de résultats. Peut-être que vous n'êtes pas suffisamment informés. Je vais devoir vous informer qu'à travers ce même communiqué, nous avons réussi à faire libérer 7 militaires qui étaient injustement incarcérés à Makala pendant plus d'une année. Les 7 militaires ayant servi la MINUSCA au Centrafrique. Nous avons initié le plaidoyer, nous avons fait des déclarations. Ces militaires-là ont été libérés sans procès parce qu'ils étaient détenus en violation de leurs droits fondamentaux. Nous avons fait libérer un colonel qui ne veut pas vraiment qu'on cite son nom, qui est libre. Certains journalistes le savent parce que ce sont eux qui m'ont contacté. Tous les militaires de Bemba qui restaient en détention ont été libérés sur base seulement de déclarations que nous avons eu à faire. Donc, si aujourd'hui nous sommes intéressés au cas Tshibangou, c'est parce que nous avons senti qu'il y a un cas de violation des droits de l'homme. C'est ce qui nous intéresse. Le reste, ce n'est pas notre problème. Donc, ce que nous sommes en train de faire, demain nous reviendrons encore ici pour, si jamais le président de la République intervenait, ce que nous souhaitons d'ailleurs, pour les remercier pour avoir libéré Tshibangou. Parce que nous y croyons. Ne vous inquiétez pas, le travail que nous faisons, c'est un travail de fond. Et les résultats sont visibles. Mwana mboka bobengi bapandi sango lelo mpona kopanda sango nini koyebisa na bayimboka nini? Bon, eloko tobengeli bapandi sango ezaki biso toza basinzili ya mboka, biso nde toza bagardien ya République démocratique du Congo. Donc biso nde tozobatela tozomona mpe tozoloba. Alors toremarke baviolation ya droit de l'homme mingi esalamaki na régime Kabila ezomeka mpe kosalama lisusu na régime Tshisekedi. Bomoni par exemple John Tshibangou bakangaki ye na epoka Kabila, mais bakangaki na bacondition moko ya bien te. Sikoyo tokomi déjà na régime mosusu au moment où déjà président apesaki mitindo mpona badécrispation politique esalama bato mosusu baza libéré, bato mosusu baza libéré te. Nde yango atobi il faut sikoyo totelemisa mingongo po bato bakanisa eke non bakoti biso na bapoche orke eza bongo te totelemisa mingongo mpona koloba ke non président de la République azwa mikano ya kofaire libérer général John Tshibangou po déjà apesaki mitindo wana, mais tomoni général Mukuntu aexécuté yango te, tozoyeba te aexécuté yango te mpona nini. Nde yango wana tozotelemisa kaka mingongo mpona kosenga président de la République asimprene na likambo oyo, mais déjà toyo bapesi biso information ke lobby procès au fond. Donc c'est que général Tshibangou kozala lobby devant bazuzi mpona kosambisa et asali une année 6 mois à tikala omona juste. Donc c'est qui est anormal. Botondi botondi mwana mboka. Ce qui est l'ika peine à ça qui même infraction que Tshibangou comme menacer Kabila pour la condamner na beaucoup. Pourquoi seulement Elika peine à cause de la livre Tshibangou à Kangama? N'est-il pas un citoyen le quoi Elika peine? Je crois que oui, Aza citoyen le quoi Elika peine, donc Azo mérité pe Azala libre le quoi ba mosusu. Merci. Donc tu connais d'abord Ben José a fait message naé loko nini kosala ete sala bango mo mbinga pasi na mutema John Tshibangou yepe fale azala na molongo ya bandeko babimaki lokola ba Frank Diongo babimaki bakutaki kommission et atikali mpona nini yango wana bafungoli penza na procès na lobby babengi na bato nyonso bakotala ndenge nini bazuze bakosala mosala bakosala ngo malamu to bakosala mabe yango wana bandeko mosusu basangisaki mpe maloba te pamba te tomaki kotia bango mwa moko na monoko bango balobelaka mpe bandi moko ifo kolobela mpe mpona bayimboka nyonso ndeko moko mpe ameki komanyola mwa moke mpona mami matali botangi ya pamba tolanda ye
mwana mboka kotala bino penza botala kabolobelaka be bato na bilongi soki oyebi mutu wana te bokolobela te lokola population momba ya Kongo bino pe boyeba bango te bolingaka kolobela bango te tata mokambe kola lobaki ete bana bakotanga pamba mais tomoni bino bolobi eloko te pamba te ministre enseignement si alobi déjà ete bana bafuta minerval kaka ya ne wana moteke eza lokola asali motino oyo tata mokambe kola lobaki te bon wana omoni na mutuno tuninga na ina sala ma rectification to sala kaka mpona bato yebani na bango te na opesa bino exemple ya Firmin Yangambi je pense que oyebi Firmin Yangambi moi personnellement j'ai mené des plaidoyers pour la libération de Firmin Yangambi ba image ezali ba preuve ezali na mena ba plaidoyer na niveau ya présidence pour la libération de Firmin Yangambi lelo Firmin Yangambi ya bima depuis natikala okuta na été mpola bima tinenga za na Kisangani pona nga nazomona ngo réussite parce que azaki na boloko ko pourtant azaki gracier mais pona nikolo ba pe na bayimboka te mona mboka nazokoma azalaki gracier mais a bénéficié ki na ngote to sali ba plaidoyer pour azala gracier alors tant a commis gracier natikali ko sengelo rote to kutante azongi azali libre esengo na nga yango wala président de la république a lobi bana kelasi bakotanga ya ofele ministre oyo alobaki ke bakotanga ofele te aza na ministre moko sortant wana eza aspect ya liboso aza ministre sortant na ministre to ana vacances président alobi ke bana bakotanga ofele tozela tomona bana soki batangi ofele te tokotelemela dès que non nous rentrer salamité tokotelemela déjà bakotia bakale moya kolekeza te kale kosalama te mama ministre oyo alobaki ke kosimba te aza ministre sortant donc akoki kozwa ba décision te ozotala makambo ezokamba mboka mpona makambo ezokende donc gouvernement kobima kotokozwa ministre asika nde akozwa bainstruction epai ya chef de l'état mpona gratuité enseignement je ne trouve pas là où ça fait débat tokoma nde na rentrée scolaire bana babengana bango na classe babake bafuta minerval wana okomona biso totelemi tobi non papa alobaki les peuples mais bilatelo ya classe bakoteka balobi bateka eloko te ezala teni bateka eloko te mais bakoteka déjà kasi chef de l'état alobi tokotala ti eza likambo ezokende malembe ntango tokokoma na moment esengeli mpona koloba tokoloba biso tokanga monoko te tokokontinue kaka koloba oyo otunanga lisusu question wana mpe na kozala mpe susu na ningisa ya tokosala mpe kaka point de presse mpona kodenonse eloko wana botondi botondi mwana merci touti kolanda bongo maloba ya bana mboka bapesi basali mbela na bango ekomela tata mokambi ya ekolo ameka kotala likambo oyo ya colonel John Chibangu ye mpe ifo amisa tokomela biso na suka pamate kopesa mpenza matondo mingi na bandeko baso bakolanda biso mingi na bayebanso baza libanda pamba te bayebaka te eloko nde elekaka na mozalisi ya chaîne mama Chantal Ayao na papa Ose topesi bino mpenza matondo mingi na jobe mpe na nsima kamera ye mpe vraiment yayo matondo yango wana pamba te mosala ekosalama mpenza na ndenge esengeli na ye moko emeka saka moto asalaka ete bilili ya boye ekomela bino tani lisusu mbala sima ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC1 Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC1 Television. ABC1 Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC1 Television. Les leaders en actualité, c'est ABC1 Television.